basango Kongo na bandako na bino eza ya koinda samedi ezoya tozolongola chef moko eza na chef moko fete ya suka bonne année ya suka zo fete yango yo pour 2016 eza uto kokunda ye ou arozala na CPI kombo na ye nani breaking news Kolomboka le 4 janvier 2016 ezali date ya soulèvement populaire bana Kinshasa to bimali banda to bengana alias Kabila le Rwandais génocidaire oyo abomi plus de 20 millions de Congolais pe likamwana ko kamwa Mugalu apesi ba pasteur église de réveil mbongo ebele bamema bandimi na bango na stade de martyr bakeno kobondela po na dialogue alors tozo senga na ba combattant ba résistant pe ba front citoyen ba kota kaka na stade ba beta ba fo ba pasteur wana na bandimi na bango bazwa lokutu pe bateyama Kolomboka tolobi eza ya koyinda toza na rendez-vous kaka moko breaking news bozolanda biso en direct ya Soft 15 oyo emetaka na Canada na Toronto biso toza bongo na kati ya Mongaliema na Manchester esika wapi tozopesa bino ba sango ya mboka alors breaking news bozolanda lelo 2 jours bokozwa de breaking news te parce que moumbu na nzambe azokota retraite bokolanda susu breaking news les 30 jours tobima na retraite donc breaking news alelo ezali pona le 27 le 28 le 29 pe le 30 nde bokolanda tango na kobima retraite pona kopesa bino breaking news mosusu alors le 4 janvier ezali date ya soulèvement populaire ekobanda na Kinshasa mais likambo ya kokamwa faux pasteur Mugalu azwi mbongo ebele pa alias Kabila afuti ba pasteur Kimbangiste pe ba pasteur ya église des réveils soi-disant des réveils ezolalisa bato bapongi oyo ezosala baventure koboma kobebisa bamabala bato kopanza bana bato alors esali ete bapasteur wana baloué stade de martyr po bakende kodistraire bacongolais po bakale bato bakobima na soulèvement populaire alors tosengi na bana mboka basala nini bakende mbala moko bango nyonso tu na mboka wana na stade wana de martyr kostoppe mosala na bango banika bango lokutu po bazwa mayele pe batika buzoba oyo bazosala parce que mboka wana tango tozoluka ko libérer yango eza pona ba congolais nyonso bango bazo comprendre te yango wana ezali bongo musala na biso bana na mboka tomeka ko telemisa ba congolais babi malibanda po bakende ko bengana alias Kabila na clan na ye mobimba bana Congo botelema tangu ifweni la kwanzi lanti ya Congo tangu ekoki ya kolibere mboka esengeli bana Congo batelema bana ba Congo batelema pona Congo
tozosenga na bana ya Congo nyonso babima libanda le 4 pe balanda bafo bapaster na bafo bandimi oyo bakozala na stade marti balia nkuba po bacomprendre ke révolution eza mpona moto nyonso. Alors na côté ya PPRD na alias Kabila tozosenga bino bosala déjà esakola ya mawa parce que biliaki bino bikoki bosala esakola ya mawa parce que 2016 ezali année oyo utokokunda bino utobokende boloko. Donc 2015 ezali bonne année ya suka bozolia na bomoy parce que bosakani na bakongole mingi ngonga yango ya kosala esakola ya mawa pona alias Kabila na batu na nyonso. Bana ya Congo lotelema ngonge koki to benga na occupation na Congo esengeli na Congolais nyonso atelema e Congo ina esengeli na Congolais nyonso to alamuka to koma moto moko to zala biso nyonso to sima ba combattant pe sima ya front citoyen pona ko benga na groupe ya ba Rwandais o ba yeko so pouvoir na Bakasi pe na Buzoba o ba bomi plus de 20 millions de Congolais. Tokomi na tango ya unité nationale soulèvement populaire ezali kamwa Congolais nyonso bima libanda to bengana bapaya parce que babomi baza na projet malamu te pona ba Congolais ngonga ngo yango ekoki bonne année na bango asuka ngo bazolia esengeli biso na bango to silana po biliaki bango bikoki. La Kwanzila alias Kabila asala déjà esakola ya mawa po na 2016 biliaki ebikoki. Azana 80% ya chance 2015 ezala bonne année na ya suka zolia po biloko mibale zozela ye ou bakunda ye na 2016 ou boloko ya mbaye ye mutu akoponela kwa lingi tosangana elongo biso nyonso. Merci la Kwanzila tosangana elongo nti ya Congo ba Congolais to lamuka to telema parce que ngonga ngo ekoki ya kobengana alias Kabila total bilan ya alias Kabila alias Joseph Kabila depuis 2001 na 2001 tango abomi Musée Kabila oaza papa moboko na ye po Kabila comme on ezali Hippolyte Kanambe azali ex-taxman ya Dar es Salaam azali sujet rwandais oyo kulutu na biso to papa na biso Musée abalaka mama na ye ayaka ne lokola mwana muke ayebi même Congo te po bakoli na Dar es Salaam. Alors ye mutu aboma Musée Kabila tango azoki pouvoir a lobby ke a prometaki ba Congolais ke akosala lumière sur liwa ya Musée Kabila lelo 14 ans après 15 ans après banda Musée akufati lelo asala lumière te ayebisa biso te na boma Kabila tout simplement parce que Yemoko azali auteur ya coup d'état wana parce que na ba coup d'état nyonso tout dans monde ce que salami muto azora pouvoir ou yé muto abomi ou yé aza commanditaire parce que na constitution ya Congo ezali ko senga soki président akufi président parlement akoma président yé ezali royaume te ezali lo moko te nulle part na mboka ezali ko senga soki président akufi mwana ne a soit pouvoir. Donc il un coup d'état formulé, formaté par Yemoko a orienté Kinyonso parce que 15 ans après, a étouffé Makambouana, peut appeler sa preuve que Musée Kabila Zara papa n'a été. Je ne crois pas que moi na ya Musée, Babomi papa na ya sala bilante, a kanga batu akoma wokima, peut abeta kara abeta raso atali solo anate. Donc la crise que Aza Congolais et la crise que Yem Tabomaki Kabila. Yemoko l'assassin. Deuxième promesse, alobaki na ba Congolais na 2001 a instauré kimia paix, a renforcer l'état de droit, respect et droit de l'homme, justice peignoso. A retia bonne gouvernance, a la sécurité à Congo, pour sécurité à Congo pour na ba citoyen na bien na bango, a sala ki constitution mboka oyo alobaki a respecter ango. Alors, à la police moderne, armée moderne, pour nous défendre Congo, la nation, pour respecter les Congolais, pour Congo est à la fort.
après 14 ans faute ya volonté politique a réagi satane eloko moko te, a réalisé ata ba promesse na ye moko te, ayaki na slogan 5 chantiers, lelo o ata chantier moko esalami te. Premier chantier ezalaki libuma ba congolais, deuxième chantier ezalaki scolarité ya ba congolais, troisième chantier ezalaki habitat musala, a créé ata compagnie moko te, courant eza te, mai eza te. Eloko nini tomoni miba ekufa, jekamine ekufa, ba richesse nyonso to ya Congo ekoma ko exploiter na Rwanda, azwa mabele apesa na Rwanda, azwa armée na biso aboma, akotisa plus de 1000 généraux officiers rwandais bakota na armée, azwa 20 000 soldats armés ya Rwanda, Burundi, Sud-Afrique, Tanzanie, baya ko infiltrer Congo, koboma, kopiller, konyokola, ye moko chef ba M23, ye moko chef ba groupe armé surtout oya koboma ba congolais. Donc bino mo moni bilan na eza négatif, azali mutu moko akoki suko tika la président Congo te, parce que a prouvé biso kaza rwandais à se comporter le kola tout est rwandais qui se respecte pour akousi. Sorry, bomoni ma melati parce que n'attrape qui coup de foi vraiment bolim sanga. Donc aboma ba soda surtout Mobutu a format qui a ex-phase, abotola désarma ba soda na biso pe lelo oyo ba PDG ya ba compagnie nyonso ba armée et ba rwandais baza infiltré na partout azwaka ba rwandais azotinda bango étranger na ba passeport na ba bourse ba congolais. Donc azwa na parlement atia kengo wadondo waza rwandais na Sénat kutatie président Sénat na parlement azwa tante na ye ndeko ya père na ye o azali pasa nende aza chef ten to chef président à parlement mina kwa sala raneka ba aventure, c'est-à-dire mboka na biso ekoma mawatro akotisa bandeko ne ba rwandais na ba armée na bango baza na ba milice privée lokola Ruberwa o bazo boma pe bazo dicter na Congo. Donc bilan na ye ezali très négatif esengeli to bengana ye yangwana to ba yete bilia ki bikoki na 2016 agogo za sous président te fois kende parce que esili ponaye. Alors na côté à Kinshasa tozo féliciter batonio surtout baza ko se préparer pour na kokende na ba élection, parce que ba élection ngo il faut ça la mapoye azalate. Alors tout moni awa na niveau ya États-Unis na Florida, le professeur John Malala o azali bongo candidat na ba élection na 2016 azalaki reçu par le sénateur français le plus populaire au azali maire ya ville moko ya France, Jean-Baptiste Lemoyne ayambaki professeur Malala. Pe professeur Malala azalaki bongo na conférence salameki na unité nani na communauté internationale, communauté européenne, communauté internationale européenne o ba organizaki na Bruxelles pona ko pona candidat moko ya diaspora. Alors John Malala, ça marche très bien ba image oyo ndeko nanga Nancy atindaki, Nancy Mubiala na Londres atindi ezotambola très bien. John Malala, félicitations, parce que azali ko se préparer na kokena ba élection pe alobi ete bana Congo mingi na diaspora peut-être bozo tchekate, mais na niveau à Kinshasa ba base na ezali bazo kena ba élection, parce que alias Kabila alinga lingate manda Cecily mutu moko susu akolinga ye a réalisé ba rêve na ye a glissé te, puisque bilan na ye ezali très négatif. Alors to pesi professeur John Malala, vraiment ma félicitation pe courage, surtout que oyambama qui par le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne o azali les très populaires, les Français les plus populaires pour le moment oyo bazo ke pe bazo respecter. Je crois bozo expliquer na ba français pe partout bo ke bo ko ba ambassadeur à Congo kotali saka bango makamuni yozo na Congo et kozala malamu mingi pona bino. Alors nazo présenter ba meilleurs vœux na famille Songo nyonso, na bandi na Nathalie Songo, na bandi na Francine Songo, François Songo, Mireille Songo, Leki Songo, Guy Songo, JC Songo. Alors ba Songo nyonso tout à Paris, Wivine Songo, Chantal Songo, na bosani binoté vraiment mère Franco Songo, na koko na biso mama Basongo, mama Pascaline aza na Paris, bino surtout ba meilleurs vœux. Donc proverbe 30 na mosika zo tia bino na prière pe souci na ngezali bozala malamu na présenter ba meilleurs vœux na bato nyonso pe na ba congolais nyonso o balandaki biso na ne mobimbo ba soutenaki biso. Ezaki breaking news tolobi ete
le 4 janvier ezali moto ekopela makala ekomata mopepe kotikala parce que za mokolo oyo soulèvement populaire ebandi pe opération Kabila dégage ebandi. Breaking news.